DHL pour na kotina bakoli na bino à l'étranger pe na intérieur ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire na ba province nyonso balobi bakitisi ba prix bokende ebele kotina biloko. Campagne ya sensibilisation ya population ya Kinshasa pona koyebisa bango ndenge DHL akitiseli bango ba prix ezali ko continuer samedi oyo eyindaki mabe mama na caravane motorisée matoi pasi avec Fiston Saïsaï na batu nyonso ya DHL ndenge batandi mituka awa pona koyebisa bakinois que DHL akitisi ba prix pona kotinda bakoli na France Belgique à partir de $90 pe na États-Unis Canada à partir de $100 na siège ya DHL ya Changu oyo esengeli boye bake bana ya Changu boko déplacer lisusu civil te boko sila na kaka awa otiki kolina yo awa ndeko na poto azu yango oyo elonga te. Accessibilité n'a pas pris na biso et comme il prend na mutunyoso donc mutunyoso siko na bourse za nango akoy ko na DHL atindi et commis avec sécurité et rapidité. DHL alobi ba institution ba université ba entreprise mutunyoso oyo alingi koya kotika kolie kende à l'étranger pe na intérieur ya République démocratique du Congo boya ebele kotika biloko na bino na DHL pokuna boyebi ke kolie kokoma malamu ekeyo. Oui!